Personnalité. Mbote na bino nyonso bandeko balandi ya la personnalité TV bacheur abonné à la personnalité TV en tout cas bambote ya trop ezali votre humble servant toi c'est la kabino mosala toujours kitoko Vinicia femme noire femme africaine toujours na masolo ya mapango tozongi lisusu na kati ya njilo malelo tozali to pe tozo travailler beaucoup plus na quartier 1 en tout cas bomo na biloko eza na kati ya quartier 1 nebi ke boza ko sepela bana njili banjilwa bandeko oyo bakenda poto liboso ya batu nyonso bana njili en tout cas bokota vraiment bo s'abonner ya bino yango la personnalité TV et si bandi en tout cas toza na kati ya njili bana njili tozo benga bino bokota penza tozo continuer na kati ya njili na sirisco na pesi mo Congo eza javante et bandi esika bordure wana kuna obozomona na mosika et bandi esika bordure wana eyeti na portail oyo ndenge bo moneli wana tozali banda donc tozo kota na kati po bo tobeta masolo na sire bomoni environnement ndenge zali toza toujours na kati ya quartier 1 donc tozo continuer musala kaka ndenge tomesana nabino ezali première position en tout cas na direction ya munene ndenge bozomona mituka elekanaka na facilité au Grand Caronine elekana na facilité donc tozokota na kati po tobeta masolo bozomona déjà donc na kati awa mituka ezali pona kolobake mutuka okouta nango esika outaki okokota ngo ti na kati ya lopango eza penza munene na sur bozomona penza bino moko mituka etondi awa donc ezali lopango eza torrent na inachevé ndenge bozomona kaka na bilili balobi yango ezali 12 mètres sur 20 na sire bozomona yango wana bozomona inachevé pe yango oyo bozali komona donc tozobeta asko masolo na papa apesa biso bapré nango batie ndenge nini bazosolola ndenge nini papa continue masolo bandeko bazola awa toza na quartier 1 quartier moko ya bien pemeni ya makadama o mopanzi wana ndako ya bourgmestre ya njili oboyokaka alors tozokata awa ezali 12 mètres sur 20 ou 18 boy naomona alors bachango 60 000 à discuter donc ba prix moko abordable quoi donc moins de 50 000 masolo pe salami nango makambo eza bien eza na 3 chambres salon cuisine salle de bain mais inachevé donc a commis déjà na ceinture et tegali moke asilisa main ba makoki pesité yango de kwa bakata bateka ndambo côté mususu ba continuer mopanzi mususu ezali na banda mususu. Ok, papa a bêti déjà masolo, balobi 60 000 à discuter, na inachevé au bozomona, eza penzanda kuya munene, ma ezali inachevé, ezali déjà na place, maman ko ya bien, donc mata qui peut déjà et mati, ba komi déjà na ceinture, atoza na mopanzi ya ndaku, ndenge bozomona, place okoki kotonga toilette okoki kotonga toilette libanda okoki pe kobongisa kosala ndenge yo olingi na sir ndako yango yo ndenge bozomona penza bilili ndako yango yo balubi 60 000 à discuter babi eza likambo ya masolo donc bandeko na biso boza libanda mboka bobanga ba prêter wana eza kati eza moko ya ba chambre na kati ya ndako donc bobanga ba prêter to senga na bino bobanga ba prêter kande to lobaka mwasi kutu bazo discuter bongo po anite lopango donc biso pe to ko discuter ti na ti to kozwa solution awa ezali sima ya lopango sima ndako tozo tambola pona kolakisa bino donc ndenge biso tolobaka ti na ti en tout cas tozali penza na kati ya njile mabele ya bana poto solo donc simandaku yango yo obozomona tozotambola on eza simandaku na biso ezali inachevé
awa tozali siko mopanzi toza mopanzi eza pe na porte mosusu oyo ebimaki na mopanzi awa donc elinga kozala ya chambre salon ngozala chambre salon na salle de bain bomoni ndenge ezali na kati donc tozobenga bino donc ba prix ebangisa bino te eza likambo ya mosombi na moteki ba prix ebangisa bino te babi 50 000 mais nyonso basolola kaka on ne tue jamais nyonso basolola atalaka na Congo ezaka likambo lisolo na sir bomoni na bilili boza jamais desi tobengi bino boya mai pe ezali donc espace lopango ezali penza lopango monene penza lopango monene voisin pe ye wana azotonga pe na ngambo donc eza lopango monene penza bazokata eza lopango monene lopango mobimba nde bomoni wana ma bazokata bazoteka partie oyo ezali inachevé vraiment na ngambo kuna pe voisin azotonga ba voisin bazotonga donc ndaku yango oyo ekomi déjà na niveau ya ceinture comme déjà niveau ya ceinture tozobenga bino kaka lopango na biso ebandi esika bordure wana bozomona kuna na bilili yango etamboli eza lopango monene etamboli eketi na bordure oyo eza mopanzi wana na sur différence bomoni ezali na ba voisin aza na mira molai koleka ba voisin donc awa ezaki pe na chambre froide ezaki na kati awa balobi awa eza irrigence nde moto ezosalaka lopango oyo etekama mais kaka ndenge tolobaka nyonso ezaka likambo ya lisolo eza likambo ya lisolo eza likambo ya moteki na mosombi donc ndenge nalobaka ke biso toyebaka masolo ngo bien penza te babi na kati ya lopango oyo ndenge babi ezalaki chambre froide mais motu oyo akosomba lopango oyo akobénéficier na chambre froide wana et puis ba machine eza na kati babi eza likambo ya lisolo donc na machine wana na chambre froide donc bako beta masolo po bayeba ndenge nini bako sala donc asoko sombi oko bénéficier pour chambre froide ezalaka awa donc machine ezali nyonso ezali eza pe ya kokufa te mama za na mwa problème oké yango bomoni bazoteka yango balobi bako diviser pe pona mutu oyo azali na besoin ya ko diviser donc nyonso wana ba biloko nyonso balobi awa batie 150 000 à discuter biloko nyonso wana boyo kango epa ya papa na biso car ndenge tozotambola ndenge na lobaka ti na ti en tout cas donc ti na ti mbokelengi awa toza siko na quartier 7 donc touti 1 tokoti quartier 7 donc talaka ba sacrifice ya boya en tout cas nulle part ailleurs soki na kati ya la personnalité TV toza na kati ya lopango yango yo ndaku yango yo ndenge tobi eza lopango monene awa toza déjà na kati donc bandako nyonso bozomona eza na kati ya lopango vide nyonso tu bozomona ezali espace donc kuna nyonso na sir bozomona eza na kati ya lopango eza chambre froide yango wana ezali na mopanzi ndenge balobi yo moto kozwa esika oyo okozala penza na oza na chance oza na bénéfice ya chambre froide donc chambre froide yango eza pe ya monene ndenge bozomona eza penza monene ka ndenge babi chambre froide eza vivre fraîchement eza chambre froide donc tozotambola pona kolakisa bino lopango ndenge ezali avant tout tobeta masolo donc tozotambola po tolakisa bino lopango eza monene terrain yango oyo nyonso bozomona oyo ba machine ezali na kati ya chambre froide oyo ekosungaki chambre froide et tambola penza et malamu machine yango wana donc bozomona na bilili bino moko courant ezali donc esika oyo batiaka chambre froide eza esika au courant ezalaka malamu donc tozotambola po tolakisa bino po bomona lopango ndenge ezali mbala moko ndenge tozotambola mituka pe yango mpona kolobake donc nzela penza
ya mutuka ezali bandako yango wana ezali 2 portes ndenge bozomona eza 2 portes eza ya penza monene lopango ndenge bozomona chambre froide yango oyo donc tozotambola ape ezali machine mpona toujours chambre froide donc papa tozo continuer sko masolo beta awa eza ndenge nini awa eza na quartier 7 lopango ozomona boye ezali 30 mètres sur 45 donc eza bandako ya kitoko eza mopanzi wana ndenge azozwa bomona ba image 3 chambres salon cuisine salle de bain moto afuta $350 en dehors ya ndako ya monene eza na ba machine oyo ezali chambre froide donc chambre froide na kati babimisaka biloko mosusu ya ba machine ezali soko lingi pe ozongisa chambre froide bana njile bazolela bazoluka pe moto akozongisa bango eloka marque wana ezongi en attendant kuna bandako nde bato bazofutela yango alors mère amona eke akwei na ye mo ezate yango azoluka mo renforce mo boye ya achi yango na 150,000 alingi mindondo te mais na quartier 7 yo oza mwana 7 mwana njile oyebi ke lopango aboye e oza jamais na ba prix wana mais achi yango na 150,000 azoluka mbongo mpe po isunga ye akomi pe mokolo voilà ndenge ezali na ndambo pe tozokata yango côté ya bandako wana ya minene wana tomoni ba 350 par mois eza na 2 portes sans compter entrepôt ya monene yango nde ezali kuna batie 80 à discuter koto ya terrain vide na ndambo ya nini kokatana donc 70,000 à discuter oyo aza prêt aye tosololi masolo eza carré. Ok, Nassir, bozui vraiment ba précision et pas papa babi masolo eza carré et pas ina bino oyo bozolanda donc tozo benga bino toza na quartier sud donc nyonso papa déjà ici à lobby terrain nyonso to bozomona ezali na kati eza lopango do terrain nyonso pona kolobake okokipe lisusu kotonga comme il le faut okokipe lisusu kotonga comme tu veux donc za na terrain moko ya monene penza to bengi bino boya bokota ma ezali courant ezali donc nyonso eza malamu awa na nchi na quartier 7 donc na sirwana lopango mobimba yango wana bomoni pe ba précision nyonso yango wana bozwi ndenge bayebisi na bino epai ya papa na biso courtier donc totamboli penza totambusi caméra pona kolakisa bino chambre froide yango wana yo muto lingi ozongisa chambre froide na kati ya quartier 7 donc ko hésiter te temps yango babisa 50,000 eza likambo ya mosombi na moteki donc boya vraiment to bengi bino to lingara bino ya trop yango to sela bino mosala kitoko obozala jamais déçu. Tozo continuer kaka ndenge to bisaka bino en tout cas biso ti na ti donc tozo continuer na sur esika na nyos bomona na poto wana kuna esika couleur a pembe e bandi na poto wana ti portail ti na bordure o ya pembe ezali esika oyo penza yango toyeli pona kobeta masolo na bino elongo na sur environnement nango yango oyo ozomona ba voisin ndenge bazotonga balundako ezotonga mapenza ba voisin bazotonga ezape na nzela moko ya munene o mutuka ekokoma prévenir na sira bomona ki mutuka ba moto pe yango wana ezoya donc oza na facilité ya kokotisa mutuka ti na kati ya lopango donc sans plus tarder ba makambo belete tozoyoka tozobeta masolo potoyoka bozwa penza ba information ya solo sur place oyo totelemi toza déjà na kati ya lopango ezali parcelle moko clôturée ezali penza trop bien ndenge bozomona na bilili eza penza bien car ndenge bozomona donc ezali na placement moko ya bien sans plus tarder pona otia ba commentaire ya ebelete papa ebetano masolo tozotambola kuto eza Prezo président Moïse betano masolo koto eza ndenge nini eza ndenge merci beaucoup ndenge mama Ocholoba a toza na quartier 1 o ezali parcelle ya donc lokola résidence
za résidence za résidentiel ya mutu oyo asepeli lelo oyo no azoteka mpona ba raison personnelle. Donc ezali ndako ya munene bozomona ndenge ezali 5 chambres, cuisine, ba salle de bain kotanga te, bon magasin, garage oyo tozokeli boso garage oyo eza garage place bamituka nyonso ya yeba ndo kota. Alors ndenge eza wana atia yango kaka na prix moko abordable, eza na 150 000 à discuter. Nde tozoloba tala kaka moto déjà biloko etongama bazo préparer banini bakuna bamona ke no awa eza boye na tongaka boye na sala boye, mais débat eza ya kitoko kobanga bapite débat eza masolo eza bien. Ezo mesurer combien de mètres sur combien? Oh ezali 20 mètres sur 24. 20 mètres sur 24. Yango nde tozoteka ngo na prix wana. Toza côté ya garage, les tozotambola boye tito baloko na sima. Eza ndako moko ya C, donc eza ndako kitoko. Espace ya minene partout nde to baloka boye. Voilà, yango wana tokokoloba. Merci. Papa Koto aussi koyo ba ndako pezaka ba combien ba chambre salon, ba 3 chambres salon, ba cuisine. Neti ndenge toza boye awa mutu azawa futa $500. Il y a 4 chambres, salon, cuisine, 3 salles de bain, magasin, donc tout. Ba garage, ndeto lobby, ba biloko nyonso. Au biloko muso mone ya ba mituka, bon, il faut ebima presque. Donc $500 par mois. Okay. Donc nyonso papa si à lobby. Eza na placement ya bien, ndenge bomoni na bilili et to tamboli. Maintenant skoyo tozo continuer kotambola po to bima na biso. Donc ma ezali courant ezali na sir ma yango pe bomoni yawa ezali yawa ma ezali, donc nyonso ezali ndenge babi bafutaka mbongo wana o papa tangaki wana. Donc yawa so ozwi ozala vraiment décidé, ozala décidé po ezesika oyo etongama déjà etongami pe na ba norme moko ya bien. Donc tozo benga bino kaka tobaluki pona ko bima awa tozo bima déjà lopango yango yo espace ezali espace pe ya bien batie pe banzete batie ba pelouse mo pepe pa kitoko ezali ndenge bozomona na bilili. Donc biso tozo benga bino kaka tozo benga bino boya. Donc vous allez jamais déçu. En tout cas, vous allez toujours brancher, scotcher na kata la personnalité TV. En tout cas, lelo biloko kitoko o wapi wana bozomo na habilité. Donc balobi ezali kambwali solo ya mosombi na moteki. Biso toza na maloba koloba te ndenge balobi ti en tout cas bokoma bokota botinda bato bodiscuter babi bobanga prité po ezali kambo ya lisolo ya mosombi na moteki. Donc lopango ya wana tolakisi biso tosalika mosala na biso etikali kara binonde bobenga bosala ndenge tosala. En tout cas tokosepela toza kaka na kati nchilu tozo continuer ça continue sur la personnalité TV na masolo na bino ya mapango. En tout cas tozo beta toujours masolo et sika obo moninga na telemi na siro bo moniongo place nyonso ezali na caro. Donc banzi sika caro o banzi et sukeliti et sika caro et suki. Donc sans plus tarder, pas trop de commentaires, tozo kotatia na kati pour na beta masolo. Toza déjà na kati ya lopango, toza na kati ya lopango wana, toza ki na balabala masiko, toza na kati ya lopango. Donc ndenge bozomona lopango za munene ezali na ba porte belé, ezali na se na likolo. Donc ezali niveau moko tozo beta directement masolo na ser bozomona bilili eza na placement moko ya bien. Eza bien ndenge ka bozomona eza pe pavé eza na mabele te, donc eza pavé bisika nyonso. Donc na siro bozomona ngo ndenge ezaleli.
mbala moko ndenge tolobaka ke tozobeta directement masolo po boyeba boyoka comprendre et puis boyeba nini toye pensa kosala na sur bozomona ma ezali nyonso ezali mbala moko tozokotisa papa na biso abeta masolo papa beta masolo awa ezali awa ezali meuble nde bozomona tokendaka meuble nde bozomona awa eza ya jeune frère na biso moko azoteka yango aza na problème na ye ya baétude alors il faut akende kotanga quelque part alobi asombaka yango soki efasisa banini na baniveau na ye yango atia yango donc tobanda yango ebele te tobanda yango 130 000 mais eza quand même mbongo ya sombelaki me alingi kaka ezonga nde ozomona boye 2 chambres salon cuisine salle de bain 2 chambres salon cuisine salle de bain 2 chambres salon cuisine salle de bain na likolo su ndenge moko après toilette libanda donc ndenge ezaleli yango wana nde bomoni donc tiango na prix wana prix moko eza abordable. Et awa bati eza combien de mètres? Awa ezali 7 mètres sur 26 ou 27 pe boye susu. OK, olobi bati yango combien? 130 000. Wana zimbongo la boye mindondo me ba prix yango asombelaki avant kuta modifier yango boye mais azoluka kaka 130 000 kaka po ya zokende makamona betide. OK, mindondo te. OK. Bande ko balanci na sire bozui nyonso. Bozui nyonso déjà bozui ba précision nyonso tozozela bino toujours. Boya belé ndenge to lakisi na sur boye belé. Donc tozo continuer bozomona ezali na bandako ndenge bozomona ezali na bandako ezali kande bomoni ezali pavé eza pavé donc ezali nyonso eza ndenge bozomona ezali na condition pe ya bien eza na condition ya bien vraiment eza na condition ya bien tozobenga bino toujours boya. Merci na balandinyo soba abonné à la personnalité TV na yobike ozalaki ya ko sepela tango botala ki ba imonge na Ketentule quartier 1 en tout cas na siro bozaki ya ko sepela yango tokoloba na bino botikala toujours branché kolo seré scotché na kati la personnalité TV boko bakosala ba découverte car ndenge tolobara ti na kati la personnalité TV en tout cas biso ti na ti tozokoba sala kitoko en tout cas merci à trop na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu ba diva wa studio qui voit mama boko bank na kati London City merci à trop na Arlette Matoko Liswa Nzambe sans oublier mère boss mama Doris Le Mafumu na gaz moi c'est motema malamu en tout cas ba merci à trop na ingénieur Metintima azalaki na sima caméra pour na kozwa ba image ya kitoko lelo na kati Njil pe merci na président Moïse donc président ba courtier azalaki na biso elongo penza totamboli ti donc to banda kitongo midi na sur et beti déjà yango wana vraiment to pesier ba merci à trop na bino nyonso ba abonné en tout cas bokota bana njilo bokota bo s'abonner bo sala ba découverte ya kitoko ngana bino toko continuer komona na kandenge na lobara ti lokola nkolo Yesu azoko bakubatela.